nzela okota na famille balabine mususu obimpa ba comédien et biso ne mususu mama Chako dene yemo ana na va kufa sala ka émission mo rabi c'est le temps qu'on rend nga hommage parce que ba famille ba comment on lien na ba sima na biso famille boso ba keno il faut tout bénéficier to quitter côté mama Chako tu est-ce qu'on peut artiste comédien ba vie na bango ba ko momeni ba vie ba ko momeni mwana mobali ali na mwana mobali pozora Prado pozora Ketch azo perpète moi bilo moi nemo merci notre c'est bino ya sikezo ya ezo ya sekoya boss abonné na Pedro Production Grâce TV okomona ba théâtre ba humour ba émission biloko ndenge papa koba mwana maria bonjour partout aux Zuli bakoko la vraiment émission donc analyse mon boka mon keto ça vraiment awana Pedro Production Grâce TV. Donc si tu es pesa makambo chaîne pesa pena makambo information vraie ba réalité donc vraiment mais quand mon qui m'a pena manko remercier muto asali ngana binongo luto mona na susu to sola to kana vraiment ndenge zala yemo yeme nzambe donc ba merci belé pa ya nzambe matondo mingi parce que apesi biso ngolo donc grâce pena rosa susu na monkili il assez quoi parce que o ba kofi ngana to l'équipe ba te belé bazana ba morgue et belé bazana bo pito ba ko lobate ba ko mona pété ne ozomona ngabo en tout cas pas si makasi là faut comme ça ben nzambe non qui m'a soumba on a yémo vraiment les patrons de la chaîne hein Pedro Production donc Grâce TV les patrons de la chaîne Pedro Kangila ya maman Grâce Ngolo sans oublier bébé na bango qui toko on a pena stati à Paris bébé Grâce bébé Ngolo Grâce donc toko c'est dans la France on a makambo vraiment na sima caméra tout ça bon on a yémo représenter poisson ya maman Grâce la grâce la sugar la grâce voilà tout fond discours si na biso kani ya lobaki et tozo bana siko na iloko moko tozo tambola kaka ndenge ezalaka voilà pas si peu mais vraiment na makamo tozo mona mokili tozo baté to komi na temps de la fin tonini parce que Covid-19 pena eye ko frapper na mboka na biso pas kaka biso moko na Congo awa mais monde entier tozo mona ndenge ba budget komo kita babilo kongo esilika na ba pays te et comme susu tina ba vie ya bato pas si peu maweza na famille ya mama Chako pe ya son âme mama tutika biso kala mingi tawa mais ceux qui bozo mona matanga ezo rumela eza ba comédien te eza ba ngomo famille pourquoi famille baza na besoin bazwa ba enveloppe mama Denise pesa bango mbongo maman Msoli Vilemba pesa bango mbongo ba président Thierry Nzinga Terminator T7 que je sali à passa a pesa bango pa enveloppe bazo ba mbongo wana batia na ba poche c'est que bosepe na liwa ya mama Chako ba tete la bino bozolo ba nini ke non papa Wemba akufaki awa famille bénéficiaire te na ba mbongo wana yango biso siko famille ya mama Chako il faut tout bénéficier mais c'est très honte. Vous pensez que non, chef de famille, il y a maman Chako. Yo pour kufa. Nenga ba osala nepeka ba osala yo. Pas si pema vraiment. Donc comme on se pénali wa ba comédien. Tous en ngamba ba comédien parce que ba comédien ba kufa trop. Tous en ngamba na bango. Ba association est commis trop. Biso tebi que non association nini pour na ko aider bato. Que non ninga toza boye mon ama il faut ça boye pour que to ko soma bilo moko et soutenir ba tamsu ba refele tamsu elo moko boye ça kitoko mais lelo ba association commis pour na ba bien-être na bango vie chaque Congo mon vieux chaque Congo artiste à danger biso tebi que non oyaka koloba ba makam oza que non ya bien artiste so zo bela yo peno landela voilà place on a félicitations mais vie comme bunga nzela viechaka Congo comme bunganzela okota na famille balabine mususu obimpa ba comédien et biso ne mususu maradi ezaki mutu kuna donc simba benda ba artiste comédien ba kimé mbango ba sauter ba mir ba ebele ba bungisi ba téléphone na bango poni kana matanga mama Chako bango basa ba icône ba mama Chako wana bandi vie théâtre lelo te si autotika biso annonce ka vie na yeka artistique
ça vient artistique mais lelo famille makambo comme ça là eza soni ezo sopa eza la kitoko tezo sungate vraiment Maman Chako dene yemo ana na va kufa sala ka émission mo rabi c'est le temps qu'on rendre nga hommage parce que ba famille ba comment on lien na ba sima na biso famille bozo ba keno il faut to bénéficier donc bino se pena loi Maman Chako ba situation na mike on pona ko aider ba artiste comédien pona ko aider ba artiste musicien mais le bon ça ba biloko wana pour que bino mo bénéficier nous zo luka loi ya batu bon na posa ba comédien ba kufa po bino ale boya ka kino biso association kingani biso association kingani alors to bon mona mbongo mo ekoti bo pesa ta famille ya bo mbongo na bo bouffer yango bo tonga na association no bo kabola kaka donc famille ya Maman Chako ba tete là mais là on est bozo luka vraiment et là on est bozo luka ba tete là bozo so ba tete là sonis en tout cas zo sungate bo pesa nzela matanga ya Maman Chako ebima ba ke nyoko kunda déjà izo rumela ba mutu mutu ezo bimaka ba ko soane ezo bimaka ne bozo rumisa pe be menengwana boy ba ke no ba association misu ba ozo ka ba mbongo ba komi na wana posa ba bénéficier na bango na liwa ya Maman Chako ya yo pe ko ya chef de famille yo pe okufa yo pe asalo ka boy ozo bosa na mwana biso nyonso to okufa mutaza éternellement na mukila zati biso tu to kodaye biso to daye très cher abonné il y a Pedro production Grâce TV d'abord s'abonner vraiment massivement la chaîne nous Pedro production Grâce TV il y a moko Pedro Kangila le patron patron des patrons ya Maman Grâce Ngolo na bébé na bango Grâce Ngolo ko to ba vani pena na France na Paris donc ba pesa pena ba ntwaka makambo to kos pena mo ningi zalaka to quitter côté Maman Chako to escope ba artiste comédien ba vie na bango ba ko momene ba vie ba ko momene tala ya nzambe rumelaka zela ya nzambe rumelaka yo luka ya mbangu boye meme na balibulu yo to mo ba artiste bele ba mosala ba sexta temps de la fin mwana mobali abimi na mwana mobali pozo Prado pozo Ketch azo perpète mo bilo mwana ni mwana luka te c'est Terminator belele pe na vena na poselo mo boye benga yo avoze loko faut pesa ka nzoto bana basi ba moko na ba groupe théâtral aye ko sala test na ye azana talent na ye public nimi ono avokota faut pesa no makam nini ya pesa ono faut yana no to sa no boy kotana peso boma après ça poisson kotana zo boma vraiment mutasa na talane ay asali test public nimi bozo ya kota ono avant de le télé faut pesa nano bana basi ba mo pesa banzoto na bango likolo ba biloko wana izo sungate eza pena mabe makasi ya pena mabe makasi eza pena mabe makasi bayaya bakomo bima bango na bango o biso te baka ba PD to no benga ba PD to benga ba PD wana ya lisumu yozo corriger nzambe asala mobali tika na position wana eza péché ya makasi vraiment ozo bimana muninga na mobali likolo ya téléphone likolo ya mutuka likolo ya succès nyonso eutaka pa nzambe ya nzambe yango erumelaka soko lukia bashosho ngana komalaka présent poisson ye présent poisson nga mina ravi na ye ye binenge pato pek to kangila mina ravi na ye oyebi te mais pourquoi luko komalaka bango en tout cas pasi pe mawa ya mukina nazalaki nango ya koloba na bino mokolo lelo yango wana vraiment donc ndenge ezala kaka Maman Chako matanga kala mingi te awa tokotia bango kaka pression pour que babimisa matanga bakunda bato bapanzana ekomi lokola kermesse moko bomona 18h ba 17h 18h bavandi wana pena bia baboki ekomi lokola kermesse toza pe na pandémie covid-19 babi 1 mètre et bato bazovanda wana belé 16h 17h mo bavanda soki ministre mo eto député mo aye bu baya bake belé po zambongo c'est très honte ezo sopa chef de famille ya Maman Chako pe ya son âme
bimisa matanga pesa programme matanga bima bakunda histoire pesela bozo déjà mon ebeleti bozo de la rebelle ministre culture ah maman nanga pesa ki mbongo maman Denise pesa ki mbongo maman Olive Lemba pesa ki mbongo na quelque bat musuna rotanga tanga ba komote ba pesa ba mbongo na bango c'est 30 na yeso pas vraiment bossa la jour bo vanda bo bimisa matanga et ça la peine qui to comme makasi et quand à mon suki nanga ah vraiment donc merci beaucoup na balandi ya chaîne hein et je pesa pena makamu ndé en lobaya na bino na débit Pedro hein Pedro Production Grâce TV Pedro Production Grâce TV dans makamu ni ah yé moko patron Pedro Kangila ya mama Grâce ngolo na bébé na bango ki tok bébé Grâce na François donc bango ni ba simbi pena ba makamu donc voilà et na sima caméra tout ça qui bon na président Poisson ya mama Grâce donc et puis oyo alobi moi comme oyo moi si j'ai auto solide mon lelo watakini 24 spiritas quand mon on peut ça ba motebele na mon vieux ben mal à legolo ya mama Bijou Kinungi Prado donc ndenge la kaka sans oublier mon vieux Thierry Nzinga Terminator T7 ya mama Tania yena bengaka ye Aigle maman na Rodriguez na petit Nzinga quoi donc makamu vraiment et garçon Fuji et sans oublier mon bébé que j'aime beaucoup donc il y a un thème vraiment souci au moment n'a papa SKK Simon qui m'a un kiangani donc suka net na film on se retrouve à la prochaine bye.